Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Ngana zo témoigner pour Marosi, azaki fille moko malamu pour na biso. Tozaki koya retourner pa na bango. Les seuls mutamano ya biso bien, bazaki gentil na biso. Ezaki ye. Tant na yoka ki vraiment atika ki biso, na yoka ki passe makasi. Donc abadai ko kipeta zaki gentil makasi. Mukona libosa mona biso. Ayamba biso continue koyeba na bakule bele. Vraiment tika nzamba za molimo na ye na kimia. Azaki vraiment très gentil, nos artistes comédiens. Vous avez essayé de retourner par avant. Les seuls qui ont supporté ma télé, les monsieur Zaïe. Donc, à ta haute, ma télé, la table aussi qui est à maîtriser. En tout cas, vraiment, et un ayoka qui sont venus, ça n'a pas si vraiment. Donc, à cause de la gentillesse, n'a évité celui qui va le faire, sur ce bonheur dans les émotions. Attention. Tous. Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Na teremina sosela
susi na yo sunganga témoignage tout ça. Famille Angala, merci. La grande famille, la maman Picola, merci. Présence et la délégation, il y a belle famille à Sandra Khan. On a dénoté ce que là, on fait si on va regarder. Kasi, ndenge tozalaki kovanda na letu na nga azalaki souvent koya epai na nga kotunanga barenseignement yaya na nini nasala boye omoni ndenge nini nazali kopesa ye baconseil epuis eloko ya mibale leki na nga azalaki komikitisa mingi soki azili probleme na motu ifo asenge bolimbisi azalaki na maloba misato bolimbisi ezalaki na kati na monoko na ye soki asengi bolimbisi te epai na ye eza normale te ifo asenga bolimbisi po ete amikitisa epuis bolingo ezalaki na kati na ye mingi bolingo ata soki aza na eloko te atikali na mwa moko na kati na maboko ifo aya kokokabola na ye bino mibale esika moko bolingo wana azalaki na yango ezalaki kolakisa yango wana bolingo wana yango lelo oyo emonani na miso ya bato ke azalaki moto ya bolingo bandeko nazala mingi ya koloba te kasi susi wana ekotinga na kati na motema nayebi te ndenge nini mwana oyo nakosala molimo na ye ekamaka bobote Betaka maboko, beta maboko. Voilà. Voilà. Papa Simon Boins et toutes ses enfants. Merci.
Sécurité va tourner. Azalaki accueillant, ensuite et ceux qui alingi aloba aza soki aza na likambo esengeli asala azwa présence ya motu moko mpo apeseka mwa mayele apeseka mwa makanisi nakokotika vide ndenge wana te mpo na leki na ngai parce nazali moko ya membre ya famille mpo na kosala niteske témoignage moke wana na senso en dernière minute kamusaki ngata na komi naye kotala alors ayambi nga apesi nga na mbongo ya transport vraiment eloko wana nde efrapaki nga makasi mpona akei oyo azala nango na bolingo oyo azala nango envers mutu nyonso tu yango naye kopesa témoignage wana ke bolingo na ye evanda na kino beta maboko encourager papa bongo toyoki témoignage ya suka nga nazo témoigner mpona Marosi azalaki fille moko malamu mpona biso tozalaki koya kotourne mpa na bango les sel moto abanda oyamba biso bien bazalaki gentil na biso ezalaki ye ntango nayokaki vraiment atikaki biso nayokaki mpasi makasi donc abandaki kokipe te azalaki gentil makasi mokola liboso amona biso ayamba biso otire koyeba na bambula ebele vraiment tika nzambe azwa molimo na ye na kimia merci na compte na biso baartiste toyoki moto asuka Merci beaucoup. Moi, je connais comment maman aussi. Azaki vraiment très gentil, les artistes comédiens. Vous avez ce que vous tournez par là-bas, les seuls qui ont supporté ma querelle et M. Zaïe. Donc, à ta hauteur, ma querelle, à ta aussi qui est à maîtriser, en tout cas vraiment. Et un ayoka qui sont venus, ça n'a pas si vraiment. Donc, à cause de la gentillesse, n'a évité celui qui va le faire, sur ce que vous voulez à la Betka maboko beta maboko mito yoki absence ya mama Rosie ebenga DJ pesa biso nzembo moko na se oyo aza concerné pour la lecture et biographie ya posani En deuxième position, nous invitons la grande famille de Général Singa. La deuxième position. Et en troisième position, nous invitons la grande famille Simon Boinsi. Voilà, merci. DJ Music, Bajieti Kalanase. Elikia nanga Yeso zali makasi nanga Yanga tema na pesi na yo Ozali Yanga Yango mutema ngai na pesi na yo Kono ekangi soto nangai oh maladi lanzot nanga tayo lobi osali yanga yango mutima nangai na pesi na yo Sala
mose abuyaki kasi oponaki ye po bokono ekangi nzoto na ngai ye maladi na nzoto na ngai ekuta yo lobi ozali yanga yango motima na ngai napesi na yo mose abuyaki kasi oponaki ye yopesaki ero asala nde mosungi nga mpe lokola yoponinga nasalela yo nini yopesinga kote esunganga natelemi nasosela yo sunganga ebongo ngai oyo Yesu yoponinga lelo yo yoponinga mosali mpona tatola komono mpona nini ya ngai bomoi pasi minoko mpe kolela me pourtant lobi ozali yanga nakozala moto kasi mokila te okeseni ekozalanga na bapagano nzambe nanga okobimiselanga mai ata na desert nzambe nanga ngai nabengaka yo lete na dititre yawe yo nde ekimelo nanga nzambe ngai nabetelaka yo tolo yaya samboyo ntango makasi esilaka aya yesu yaka osiminga na loboko dodo telema kotikanga te zandelanga ata pasi ata minoko kobwakanga te yesu na ngai ata kutu na bungi nzela nzambe na ngai nabeleli yo sala pasi eleki nzoto eputolobaki tokopambolama tokomi wapi ye olobi nini nzambe na ngai tikanga te soki asiki ngai akokweya nzambe oyo jalanga ngai ye tata nzambe
nzoto na ngai oyo lobi ozali yanga yango motima na ngai napesi na yo mose abuyaki kasi yo ponaki ye yo pesaki ero asala nde mosungi nga mpe lokola yo poninga nasalela yo nini yopesinga kote esunganga natelemi nasosela yo sunganga ebongo ngai oyo yesu yoponinga lelo yoponinga mosali mpona tatola kombono mpona nini ya ngai bomoi pasi minoko mpe kolela me pourtant lobi ozali yanga nakozala moto kasi mokila te okeseni ekozalanga na bapagano nzambe nanga okobimiselanga mai ata na desert nzambe nanga ngai nabengaka yo letena di titre yawe yo nde ekimelo nanga nzambe ngai nabetelaka yo tolo yaya samboyo ntango makasi esilaka aya yesu yaka osiminga na loboko dodo telemo kotikanga te nzambe nanga ata pasi ata minoko kobwakanga te yesu na ngai ata kutu na bungi nzela nzambe na ngai nabeleli yo zala pasi eleki nzoto me pourto lobaki tokopambolama tokomi wapie olobi nini nzambe na ngai tikanga te sokasiki ngai Fille, épouse, mère et amie Rosy Kambi. Avant de commencer ce petit discours, je voudrais remercier un grand soutien. Car je sais que beaucoup d'entre vous ont dû parcourir une longue distance pour venir à cette cérémonie. Permettez-moi une fois de plus de vous dire sincèrement merci pour ces sacrifices. Mon nom est Grace Kambi. Je suis le petit frère de notre illustre disparu. Ma sœur Rosy Kambi était une personne incroyablement gentille et généreuse. Elle était une mère au foyer et a élevé 4 enfants, fille de maman Ariette Asmini et papa Kambi André. Elle est née à Kinshasa le 22 février 1981 et elle a grandi dans une grande famille chrétienne de plusieurs enfants. Ma Rosy était toujours soucieuse de l'intérêt du bien-être de chacun des membres de sa famille et de son entourage. Cette grande qualité humaine et son altruisme faisaient que sa compagnie était recherchée et appréciée par ses proches. Pour d'autres personnes, elle était une amie toujours disponible et à l'écoute des autres qui, en dépit des conséquences et des couteaux dans le dos, elle a su garder son sourire et son empathie envers les siens. Elle avait
la facilité de fondre en larmes et de se mettre dans la peau des autres gens qui se trouvaient dans des situations pénibles et de les aider après. Elle devenait d'une part la garde malade pour ses proches hospitalisés et femme pleureuse d'autre part pour ses proches éprouvés. Ce sont d'ailleurs les qualités qui ont fait d'elle la maman sociale pour les uns et pour les autres la maman Boboto. Au-dessus de tout ce que nous avions évoqué si haut, nous pouvons juste retenir que notre ministre disparu était de son vivant une femme remplie de générosité, de gentillesse et d'empathie pour son entourage excusez, et qu'elle avait également plusieurs autres qualités et quelques défauts en tant qu'humaine qui ont fait d'elle une personne spéciale et très aimée par ses proches en général et surtout par sa famille en particulier. Aujourd'hui, elle a fait son chemin et accompli sa destinée. Nous le savons qu'elle a trouvé sa vraie place en nous quittant. Elle est juste partie en éclaireur et nous la rejoindrons tous un jour. Elle est maintenant libérée des souffrances en ces bas mondes et ces jours de tristesse doit être pour nous un jour de joie. Merci d'avoir assisté à cette cérémonie funéraire et que l'âme de notre bien-aimé puisse reposer en paix. Yo,
yo ponaki Moïse Mose abuyaki kasi yo ponaki ye yo pesaki ero azala nde mosungi nga mpe lokola yo poninga nasalela yo nini yopesinga kote esunganga natelemi nasozela yo sunganga yawe ebongo ngai oyo Yesu yoponinga lelo yoponinga mosali mpona tatola komono mpona nini ya ngai bomoi pasi minoko mpe kolela me pourtant lobi ozali yanga nakozala moto kasi mokila te okeseni ekozalanga na bapagano nzambe nanga okomimiselanga mai ata na desert nzambe nanga ngai nabengaka yo lete na lititre yawe yo nde ekimelo nanga nzambe ngai nabetelaka yo tolo yaya sangoyo ntango makasi esilaka aya yesu yaka osiminga na loboko dodo telemo kotikanga te nzambe nanga ata pasi ata minoko kobwakanga te yesu na ngai ata kutu na buki nzela nzambe na ngai nabeleli yo nala pasi eleki nzambe eputo lobaki tokopambolama tokomi wapie olobi nini nzambe na ngai tikanga te sokasiki ngai akokweya nzambe oyo jalanga ngai ye tatanzambia
Avant de commencer la cérémonie d'accueil, en l'honneur de celle qui nous a quittés, j'ai cité Madame Cambirosi. Je voudrais rappeler quelques consignes qui sont de mise ici à la nécropole. À la nécropole, nous n'acceptons pas des bouteilles en plastique au-delà de ce parvis. Si vous avez de l'eau ou une boisson contenue dans une bouteille en plastique, je vous prie de bien vouloir la boire avant de franchir cet espace. Il y a cet espace en train de regard, et lorsque celui-ci entrera, veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Françoise Giroud, dans son œuvre Arthur ou le bonheur de vivre, écrit en 1997, dit ceci: être mortel ne m'offusque pas. La mort me blesse quand elle emporte ce que j'aime, mais elle m'est scandale que lorsqu'elle frappe des êtres jeunes, pas ceux qui, comme moi, sont usés. Chers familles, chers parents et amis, voilà qu'un jour que presque chacune de nos pensées commence par une négation. Elle ne viendra plus, nous ne parlerons plus, nous ne rirons plus. Elle ne sera plus là, cette jeune dame au regard ironique et à l'extraordinaire sens de l'humour. Elle ne sera plus là, cette jeune femme au sourire chaleureux et à l'appétit plein de santé. Elle ne sera plus là, cette rare combinaison de détermination et de délicatesse. Absent désormais son bon sens et son bon cœur. En communion de partage avec vous qui avez répondu présent ces derniers rendez-vous circonstanciels avec Madame Cambirosi, la nécropole voudrait à travers ce petit mot d'accueil présenter à vous, sa famille, ses amis et connaissances, ses condoléances les plus sincères et inviter chacun de nous en ce qui le concerne à faire en sorte que cette cérémonie empreinte de dignité et de solennité soit le moment des témoignages à la mémoire des souvenirs de notre chère Rosie. À propos, nous pouvons rappeler ce que vous connaissez déjà, c'est-à-dire que Madame Rosie est issue de la lignée parentale Kambi Shokamoya et Asumini Falai du secteur de Matapa, territoire de Kimbombo, dans la magnifique et douce province dorsale du Maniema. Elle est venue au monde avec le souffle de vie le mercredi 28 janvier 1981 ici à Kinshasa. Et voilà qu'elle vient de nous quitter tragiquement le samedi 2 novembre 2019 ici même à Kinshasa, après un court séjour terrestre de 38 ans. Madame Rosie laisse derrière elle les cœurs brisés de vous tous qui étaient encore attachés à elle. Chères familles, chers parents et amis, comment résister à cette séparation physique avec Madame Rosie, à cette phase de passage aussi cruciale qu'émouvant à l'autre bout de la rive, quand en pleine jeunesse et à peine 38 années de vie, tout s'écroule, tout est fini, la caravane du pèlerin s'arrête et celle qui embellissait votre maison comme une fleur au bout de la boutonnière d'une veste s'en va, sans faire de promesses, ni laisser d'adresse comme pour qu'on l'oublie. Ces saillantes questions de comment, pourquoi elle,
Pourquoi maintenant lesquels, à chaque fois que l'on est confronté au décès de notre cher, envahissent nos réflexions et laissent exploser nos émotions, sont à chercher au fond de notre conscience pour comprendre qu'à la fin de la vie, il y a la mort et qu'à la fin de la mort, il y a la vie. D'où, au bout de cette séparation d'aujourd'hui, il y a l'espoir de retrouvailles demain, un jour et pour toujours, avec vous tous qui fait souvenir à jamais. Chère famille, ainsi rassurée par ce vent de l'espoir qu'elle souffle sur vous, donc d'aller la chercher à la résidence familiale 6, numéro 62 de l'avenue Kissakou-Quartier, Gombe, en chrétienne catholique, car à cet instant, elle vient de changer d'adresse et de commune. Désormais, son corps reposera ici, dans cette belle cité dédiée à nos chers disparus, à la métropole de Kinshasa, dans le quartier Sira, allée 21, au numéro 243 de la rue des Rêves. C'est ici que vous reviendrez souvent, et non seulement le premier jour officiel des morts en RDC, pour lui rendre visite et refleurir sa sépulture. Au nom de toute l'équipe de la métropole et ses partenaires dans l'hôtel de ville de Kinshasa, nous réitérons à vous la famille ici réunie nos condoléances les plus affligées. Maintenant, nous allons confier à notre terre accueillante et généreuse le corps de Mme Rosie, tout en souhaitant qu'elle lui soit douce et légère. Méritant la paix et le repos éternel, nous rendons ainsi congé de son corps physique, tout en lui disant au revoir, avec des mots simples et précieux empruntés dans la langue chère à ses ancêtres en Swahili, nous disons Dada Rosie, Wende Uzuri. Je vous remercie. Maintenant, je Attention, Araï ne lâche pas. Voilà, chère famille, nous sommes arrivés. Mère de notre chère maman, c'est ici que vous reviendrez et visiter sa dernière demeure physique dans le quartier Sira. Et maintenant, nous allons confier son cœur à la terre et nous ferons d'abord la descente et ensuite la parole sera accordée à un membre de la famille pour un dernier mot ou à un pasteur ou à quelqu'un inspiré pour une courte prière.
Et une fois descendu dans les caveaux ici, on n'y met que des fleurs naturelles en signe de revoir. Et pas de fleurs plastiques ou synthétiques de son cœur. Et les fleurs plastiques que vous avez amenées serviront pour embellir la tente. On les mettra au-dessus de la dalle et partout ailleurs. Et les travaux de la dalle, c'est-à-dire la couverture du caveau, prendra au moins 50 minutes et si la famille veut, auquel cas vous faites confiance. Vous pouvez rentrer, revenir demain ou le lendemain pour voir comment on a travaillé. Merci et maintenant nous allons faire la descente et ensuite la parole sera accordée à la famille pour un dernier mot, éventuellement pour une courte prière. Attention. Soit la famille commence pour un dernier mot, ou les pasteurs pour une courte prière. Famille, ou bien la prière. Amen, amen. Toyebi biso nyonso tosangani mpo ya kolela mwana wa biso, leki wa biso, yaya wa biso, mama wa biso, Rosie. Bongo Bible ezoloba na biso na mokanda ya Job chapitre 1er na 20 pe 21e verset Bible elobi na biso pasi ye Job ye pe ayebaki na kozwa. Bible elobi Job ayebaki na kobungisa nyonso. Abungisaki bana, abungisaki bibwele, abungisaki ba héritage oyo akokai kozala nango. Me ya motu ya biso tokokanga sika wa ezali nini? Ezali ete na Job 1er verset 20 pe 21 Bible ezoba na biso Job atelemaki. Job atelemi apasoli bilamba, alobi ete motakala na uti ondako ya papa na ngai pe motakala na koyeba na kozonga. Pour la colobate, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que son nom soit loué. Amen. Amen. Mokande Ecclésiaste chapitre 3, premier verset tina 8e mezo banapso mokilingonga. Tango ya kobotama, tango ya kokufa. Tango ya kolona, tango ya kobuka. Mingi mingi tolingi kolobana nzambe merci. Talatina tokotombola mingongo pour la kolobana nzambe merci po yangonga kitoko tolekisa ki po ya ndeko ya biso. Azalaki ndeko, azalaki yaya, azalaki leki, azalaki mwana po ya basusu pe azalaki mama po koyeba na kopekisa te. Banso tokoyeba bongo na kosambela, tosangani bongo kombo ya tata pe ya mwana pe limo santo. Yesu ndeko na bolingo, ndeko na bolingo yo. Olingi ngai mingi, olingi ngai mingi ayo. La jisinga inzela, eba, alleluia. Aina lingi kono Yesu Masia. Lingi kono, aina lingi yaya nanga. Alleluia na Yesu. Soko pasi soko, soko pasi soko. Banson bongo totomboli mingongo po ya kokumisa mokonzi po ya mambi manene asali po ya libota na biso po ya ngonga malamu tolekisaki na Rosie Zambe mokeli na likolo pe na se bana kozwa lokumu pesa ye maloba ya malamu tokumisi mokonzi. Éternel mon Dieu mon roi papa na lola tokumisi yo tosanzoli yo kolongonga mokeli na nyonso na bolingo na yo pesa ki biso ndeko Rosie na bolingo na yo mokonzi oyebi na komolongola na mokili eye yawe na bibele bibele bina biso ete tuyele na bibele to ekotika bana etike ba ekotikala yawe yo yebi ninyo ese
ndengeli ya malamu po ya bango ete lobi bakoma na bato yawe kanisa molimo ya ndeko na biso swa lokumu swa nkembo totondi yo tokumisi yo mokonzi tika ete mabele ye yo lobaki tozonga ebana kozongisa ndeko na biso ezala douce mpe légère mpo na ye amen okombo kombo ya tata mpe ya mwana mpe elimo santu. Voilà, chers famille, nous allons jeter des fleurs naturelles en signe de revoir. À ceux qui jettent cette la place aux autres de pouvoir jeter aussi. Attention. Maçon. Congo Liziba TV, pour plus d'actualités, abonnez-vous.